Roi David ayebisi prophète Nathan nalingi natongela nzambe na ngai esika tokotia arche na biso arche ya nzambe nalingi natongela nzambe na nga. Prophète Nathan a répondre ya lobi sala oyo motema na yo elingi. Nathan ke kolala nzamba ayebisi Nathan kendo yebisa kotongela ngai te maboko neza na makila bato bakotonga eza bana na ye. Nzamba yebisi Nathan elakisi ke roi David aboma mingi azaka matata mingi mweto kota mozindo eza te makila na maboko me nzambe abenga ye l'homme selon mon cœur. Bandeko nanga prophète Jérémie doksa bobeti boke kotika ye na salle de mort boke kolongole susu botumbi nzoto bolongoli misu sko eza nini yango nzambe nanga musali na nzambe bino bolingi bobanda ko juger bato po nini soki azaki na makambo na ye eza makambo ne na nzambe tango asalaka alliance na nzambe na yo zalaka tango asala alliance botika ko jujaka basali na nzambe ndenge toki bat bashene mususu azaki moyibi azalaki boy ya yo nini yo ndo saka mabete musali na nzambe ko juger ti wapi muto abetami lokola tangulu abeta makaboye te atambwa abetami makasi mwana mobali wana prophète ya nzambe ti na point bobomi bake kotia na morgue na nsendwe na morgue ya nsendwe bake kolongola ye asi retrouve na Don Bosco na kati ya Don Bosco miso ya kokufa nzoto batumba eza pasi toleka na biso. Bonjour à tous, j'espère que boza malamu na ngolu ya nzambe. Mbote nanga ekomela bino bisika bozali na tango oyo kokutana. Mbote nanga soki ekuti yo na tongo bonjour na poko eza bonsoir. Bozwa bakiti bovanda mama apotre aye na sango mususu. Bandeko. Nzambe nanga. Bozwa bakiti, bocha bakiti liboso. Ndenge tovandaka na église mama apotre alingi aloba bandeko na ngai boya bovanda nanu wana igeto za wapi lufuila vanda yo linga koyoka makambo nanga vanda place wana chana kiti ya liboso benga pena Isabelle Fashion na kati ya Turquie na Istanbul kuna penza bilamba modeli nyonso na yebi na elamba otindaki wana kokinga kitoko kuna ta numero 150 ezali menga ataka nanga 38 mais 150 pesa nango atoza na libu munene okolata na yo Isabelle Fashion vanda wana honorable Nzinga na kati ya Cape Town moyembi ya solo papa makambo akochana banzembo yango vanda wana honorable Blaise Nzinga vanda wana po yoka sango ezali yao Rabuni na ngai maître oya aza réalisateur na nga penza aza puissant oya nga wana ya motema Rabuni maître journaliste Carlos Kabalo na kati ya Luanda papa na yebi ki oza na sima ya kamera vana na yo wana kontrola ka bason ko matisa ko kitisa po na yebi ki oza maître mosusu azate na ya koleka yo Rabuni na nga moko mbote na pepa yo na ekipe na yo nyonso mobimba ba cameraman batu nyonso bozosala na bango en tout cas na pesi bino mbote na kombo na Yesu nzamba pambola bino na sepeli makasi na koposa na te mama Georgine Lupini na kati ya Luanda mama nzamba fortifie apesa yo kimia na yebi ki okwelaki makambo nzamba fortifie yo pesa pena bana nyonso mbote toza elongo na kobosa na te musali na nzambe oyo asoutenera nga pe mingi ezali Junior Kasea Ono musali na nzambe ya kimia
bisika lekaka wana bademo mbanguli seki eza te yo so mona mati na bise bademo bakiteli na arrêt oyo balinga bakita te mpo na nini moto eleki makasi yamba mbote na yo bisika ozali me nakobosana te Walter Kabunda Kangoni na kati ya Kisasa polisi moko ya soin kitoko makasi na kati ya Lubumbashi toza na prophète ya munene binene mutu a mega church kuna bokende kuna tosi tokoti ba retraite kuna na ba jeune tokofungolaka le 31 tozolia kaka jeune ya kolia ndunda na pokwa epuis bokomona miracle na mega church epai ya prophète binene na mati kuna na Goma epai ya pasteur Diodene Bushiri papa nanga motema na lela yo danse papa soki azoteya na okolinga otika te papa Bushiri mama yoka malamu toyebi ke akoyoka na ye bien bonne guérison na mama nasepeli makasi papa na ngai tozongi lisusu na kati ya Luanda wana bato baza ebele na kati ya Luanda mama moyindo nanga nakobosa na ata moke te Belmi la Rose na kati ya Belgique mwasi kitoko tigresse na ngai na la patrona veve boza wapi bino nyonso na bilele ville ya bilele José de Londres kamata ya yo yango wana en tout cas nzambe amona bino toza na sango oyo ezopesa pasi mingi na ye kopesa bino nyonso na tangi bovandi wana bolanda makambo oyo makambo ezolekela bato ebele mpo na prophète Jérémie na biso dota monga nakanisi bouti kolanda mwa mikolo nyonso outi koleka ndenge balakisaki liwana eti lelo ezopesa ekomi na leta ezopesa pe confusion liwa ya prophète Jérémie na biso monga doksa liwana ye mutu akoki kokufa boye te ata balobi baprofete yango babande kokufa kata bango mitu bamususu batie mitu na se makolo likolo bamususu boye batobola bango miso modele wana te aza nanu jeune aza pe jeune otali kaka faso azali ndenge bazoloba azalaki moyiba bamoto nazokamwa mais sikoyo bomoni makambo ndenge ekomi kobima sikoyo mosali na nzambe basakanaka na ye te malgré faiblesse na ye etali yo te yo obondela mpo na motu wana yo kojuge mosali na nzambe ndenge nini yango nalobaki roi David ayebisi Nathan alobi ngai nazotonga natongela nzambe na nga Nathan alobi sala ndenge yo motema na yo lingi Nathan zongi ndako nzambe alobi nini ekende yebisa ye akotonga te makende eza na maboko eza na makila Nathan ekoyebisa yo moyen ezali te elakisi ke David azalaka mabe boyebi na kati ya Bible mabe makasi David aboma mingi kozwa mpe na basi ya bato mais nzambe toujours abenga ye l'homme selon mon cœur ye azalaki l'homme selon le cœur de Dieu mais mponi bolingi kojuge oyo aza mosali na nzambe bokomona makambo ekobima bokomo ti tokosukisa yango na suki eza malamu te siko tokolanda ndenge bazoloba conversation ezali wana nakanisi oyo nyonso ya Swahili nga na kointerprete na lingala mpo bolanda yango malamu tolanda biso nyonso. Honorable, bonjour. Bonjour, docteur Emma. Honorable, ndifia kukuyua, we ulikuwa mu procès ya prophète Jérémie Doxa. Procès ilianza mardi 6 décembre 2022. Procès ilikuwa je, tout ça tunapenda kujua ko briefing bibi kwa mu procès. En fait, bien kweli mimi ilikuwa mu procès. Le juge, comme d'habitude, il a commencé, il a demandé au greffier d'identifier d'abord Banani, le défunt, en s'appuyant sur l'acte de décès. C'est là où nous avons trouvé que le prophète est d'origine sankouroise, sa maman est katangaise. C'est-à-dire ni wa Musankuru. Oui, le prophète nom Sankourou, c'est un tété-là. Ok. Voilà, c'est un tété-là. Le papa du prophète est tété-là.
et sa maman est katangaise. Là, c'est sur l'identité du défunt, le prophète Doxa. Ok, c'est-à-dire ce n'est pas un Katangé, comme on le prétend. Il est Katangé côté mère, mais comme nous le savons, le régime patriarcat, Doxa est Moutetela, donc de l'espace Grand Kassai. Ok, procès Kouyaje, quoi, Bilipitikana Dje. Ah, c'était bien, nous avons aimé parce que le juge, nous l'avons trouvé que le juge n'a pas de virus. C'est pour dire que le juge, vraiment, il est réellement au milieu du village, il fait vraiment bien son travail. On a aussi identifié le présumé coupable que la police a eu à présenter. On a eu à la télévision, il 5, soit disant que Nibonjo, Baroua, Nani, le prophète. Et quand nous sommes arrivés là-bas, kuko parmi ba motar kuko moya lwake ni huyu motar huyu wa kujisha byakuria wa mapiza, si c'est la maison Rani, alikuwa like mkurso enda kujisha byakuria byaye kupeleka byakuria. Police na mbamba, chose grave, la police est vraiment méchante. Le policier là manabasula na kupasula kile kikesi kyake kya byakuria, banambeba kunguvu, banamuweka. Et nous avons découvert que m'audience moule baribamba ba motar ba mingi. Et bale ba motar pourquoi bale bananza kuleta ma 300,000, ma 200,000, ma 100,000 pour que babache. Bale ba te présenter ni bale ba kwena makuta. C'est-à-dire, mie ndisomaka quelque part asema baribambaka 23 motards, bana libéré 17 motards, banacha ko 5 motards. Bar libéré ba motards bala bakukwe na bala bakwe na problème. Kumbi bar libéré ba motards bala bar leta makuta. Bale barleta makuta 200,000, 300,000, njo bale motar bananza kulibere. On a posé question kwa ule policier. On a reconnaître que muranza kubeba ma 300,000 anechika dans l'audience la anechika. Donc bale bar te présenter ni bale bakwena makuta. Qui sait que parmi bale barleta makuta njo pourquoi pengine les vrais coupables. Je ne suis même pas là parce qu'au fur et à mesure audience iranza kuendelea, nous avons compris qu'il y a un taba motar barimuwa. Bilikuya je mbele. Bilikuya je. Il y a un monsieur là Kitenge, c'est un motard. Kitenge analomba mbele sana muni protégé. Analomba kukunani ku bureau. Ni wa province kani? Kitenge c'est un Muluba. C'est vraiment un Muluba. Je ne sais pas, mais c'est un Muluba. C'est un Muluba. Muluba di Katanga. Oh oui, Muluba di Katanga. Et Moussa Muluba ba honorable député nationaux. Hein. Ah bon? Ba honorable barikuwa nakuya? Oui, les députés nationaux ils étaient là. Les Nanou Memba, l'homme de commune annexe à l'époque là, c'est qui encore son nom? C'est-à-dire celui qui fit bourgmestre, oui. ex-bourgmestre wa commune annexe. Anatoka Kinshasa njoko kwa assister au procès. Eliezer Ntambo était là. Donc il y avait quand même des députés provinciaux ainsi que nationaux. Pourquoi ben a fait un procès? Est-ce que ça a 3 députés provinciaux et puis des députés nationaux? Oui. Déjà pas le tout, la lettre d'identité, il y a Doxa qui Anna Katangé. Déjà on a senti que huyu wa Kipushi aneka telefoni kurishikio anafasa kutoka huyu wa nani seki sono wa zamani wa nani wa commune annexe ok jina yake mimi nasabu le député ok tuendelee. C'est comme ça le monsieur là Kitenge le motard anasema boto mnabamba baba ni ba innocent. Aboto mnabamba ni ba innocent. Il a commencé à décrire pourquoi les barumba balaki mu station koneka carburant banabamba. Wengine walikuwa wanapita mbalabala banabamba. Ule mwingine laki alikuwa ni kujisha mapiza kama ni marani banabamba vyakula. Alors, ule alikuwa le vrai motard mwile problème c'est Kitengela. Et Kitengela jurait de dire rien que la vérité est la vérité. Mais il a sollicité qu'il va me protéger. Alors Kitenge anasema kwa nini? Quelle est la vérité Kitenge a dit? Kitenge ndio anafungula matière.
Kitenge anasema kuku mama moya anambebe yake batoto ku masomo, anamtumaka makursu ingine ya ntanke motard. Sari motard wake de confiance. Motard de confiance. Okay. Njole mama alimuita anamutoshea Doxa. Anasa mubebe wende kamwache pa la police, njo huyu analaka ni mnyang'anya mamoto. Voilà comment on a présenté l'homme. C'est-à-dire ule mama anamuita motard Kitenge. Asema mubebe huyu motar mubebe huyu njo mwimvi anamibaka mamoto umupeleke pa la police. Alors à ce moment-là Doxa alikuwa ligoté, alikuwa ni non, Doxa déjà eko ligoté, acha kuchoka, basha pika. Okay, njo ule mama anamwita. C'est-à-dire aina ba motar ba mupika. Non, loin de motar. Parce qu'on a même pas vu les images, ma image bartonesha ba motar be unapika tukoni ile ma image. C'est-à-dire ni ule mama anamuita nani Doxa anamuita nani Kitenge, asema kwa beba mwimvi anabimaka ba motar umpeleke kwa la police. Voilà. Donc ndio témoignage ya Kitenge ile. Témoignage Kitenge. Okay. Anafika naye kwa la police. La police chef de poste anaita colonel directement. Le colonel anasema miko na kui balimuita 13h, colonel kwa kufika 15h. Pala anafika asema oh non, chef de poste, il faut prendre tes dispositions, tes responsabilités. Anapanda motoka lwake anatoka fani anenda. Donc ça anabakia pale. C'est comme ça on a convaincu bana convaincre Kitenge kusema wende naye ku hospital. Njo pale naenda na yeye hospital, anafika hospital pale anafanya nini? Anamwacha nje. Pale anamwacha nje, anatoka anaenda. Bien sûr pacha rapport kwa ule mama sasa, nono tunamwacha hospital hiki. C'est-à-dire pale anafika naye kwa la police anakatala kumrecevoir. Anaenda anamwacha kwa hospitalo, anamwacha nje ya hospitalo. Nje ya hospitalo. Alors pale anamwacha nje ya hospitalo, njo sasa anarudia kupeleka rapport kwa ule mama. Anarudia kupeleka rapport kwa ule mama. Okay. Ule mama mbisa pana wendo mbebo mungiche tu bamutunze. Pale Doxa anarudia pale, njo anakuta peko ba mama ba moyo hivi, parmi bale ba mama peko bibi yake ya Doxa. C'est-à-dire pale Kitenge analuria. Pale ule mama anamwambia sema nono wewe mubebe unani ulurie umubebe. Mbebo mungishe ndani ya hospitali. Sasa pale analuria njo anakuta bibi yake ya Doxa. Akuta deja bibi yake ya Doxa pale na mama wao mwingine. Me banasema Doxa yeko na bibi yake yeko Kinshasa. Ayo na bibi mwa Kinshasa yeko na mwingine huko. Ah okay, prophète alikuwa na babi ba deux. Bon. Baba prophète wa nikalaka, pengine ni ule ni femme de ministère atujua. Okay, sasa pala na bakuta na bale banamke ba deux. Deja Doxa shakufu. Okay. Njo ana mafoto kwa njo anabeba baingishe bende bakampeleke ku morgue. Barenda ku morgue kulifale pe kumufika kwa mangua. Non, barenda quand même na hôpital parce que j'ai appris que pale banafika parmi selon ba inspecteur ya santé banafika ule médecin na muexaminer anasema déjà mort. Voilà. On a constaté mort parce que même les médecins là ben na inquiéta sema non fiche iko wapi, arandika wapi, tout ça. Il y a des choses comme ça. Voilà. Toi qu'est-ce que tu as fait? Bon. Voilà. C'est-à-dire les médecins constataient réellement la mort ya Doxa. Voilà. Njo sasa banenda naye sasa kunani ku morgue ya Sende. Voilà. Bafika ku morgue ya Sende kule fallait kumuvika ko nini, ya des photos pale nani Kitenge eko na msaidia biweke Doxa pour que ba. Oui, parce que hapa kusendwe kama munafika ma system ni munanausha mai, mtu anakuwa propre. Voilà. Njo pale ule Kitenge anabasaidia biweke Doxa bana munausha mai, banabamba na mafoto tout ça. Mafoto banafika. Mancho yake ilikuwa ya kutobola. Non, mujima. Bana mwacha kuloko kusende. Sasa hii mimi nasema wao mancho ilitoboka tout ça bilikuwa je? Njo pale panakuwa problème parce que d'abord déplacement ya corps inatoka ku Sendwe inaenda kujiretrouver ku Don Bosco. Okay, banatosha morgue ku Sendwe apeleka ku nani morgue ya Don Bosco. Nani alipeleka hiyo?
c'est là où l'audience, on a posé la question, c'est là où avocat, moi, ou l'avocat, soi-disant avocat ou assemblée provinciale. Ok. Jo arina kutosha ile corps kusendwe anepeleka ku Don Bosco. Anenda peleka ile sa kor ilikuwa na mancho biote bien na mafoto iko kome pale inafika ku Don Bosco inakuwa mancho sha kutoboka. Et puis basha kuchoma corps ndio vitu rishikia. Oui. C'est-à-dire c'est cet avocat là de soi-disant de l'Assemblée. Oui, c'est celui-là qui doit aussi expliquer, éclairer un peu la cour pour qu'on sache un peu match ritoboka je est-ce que bala de corps concerne nan beli motorisé avec corps concerne pour qu'il déplacer parce que dossier pourquoi déjà makelele ya kusema non itakuwa fixé ku justice mais kuna quoi déjà mouvement ya corps. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est à ce niveau-là, on a demandé aussi quoi Kitenge à pointer ou le colonel ou l'article à 15h. Est-ce qu'on est Mouyua? Anasema oui, anaangalia musala, anamupointe le colonel. C'est-à-dire le colonel ule baranza kuchunga pale banaleta doxa pale voilà, kula police. Oui. Doxa ligote, voilà. Colonel anafika anamwambia de poste asema fanya kazi yako. Voilà. Njo Kitenga na mupointe. Voilà, la mupointe le colonel. Maintenant, c'est là où banamuliza Kitenge, est-ce que ile nyumba unaijua ya ule mama? Sasa mimi na yeye ile nyumba mama, ule mama na locataire ni nyumba yake, eko na ba policier beko na mchunga kule kunyumba. C'est comme ça le juge, le président wa cour ana levé séance, audience, anasema ana repoussé pour le 9. Donc le 9 ndio kutoka maintenant. En tout cas, pièce contre pièce. En tout cas, honorable, merci beaucoup. Merci vraiment pour l'éclaircissement. Dipenda vraiment bantu ba yo savile mwe murkwa mo audience mule. Vraiment mnatu éclaircir bintu vya mingi, merci beaucoup. Audience tutanza pa kumipatia ma briefing muyue parce que mambo inaleta makelele sana sana. Il faut munayua bale abana na chance ya kwenda kwa audience, beko nafuata tama audio, beko na yua mambo ile unapitikana na vile audience itaisha muyue verite iko wapi. Oh, ouais. Merci beaucoup. Bandeko na ngai nakanisi bozolanda conversation batuni ndeko na biso balobi makambo ya procès elekaki ndenge nini a répondre alobi procès elekaki kitoko et puis juge yango soko tali aza na microbe moko te et puis juge alobaki kitoko malamu elekaki très bien. Eloko mabe ezalaki te ke azalaki au milieu du village katikati ya mboka nde juge ndenge azalaki siko juge aye koyebisa bango bo identifier mowe na biso ale nde balobi bo papa na ye azalaki tetela ya Sankuru, mama na ye azali Katangese. Procès yango ebandaki le 6 bafongolaki le 6 décembre, c'est-à-dire le 6 otozoloba décembre 2022. Sikoyo tango bazo ko identifier balobi père aza tetela ya Sankuru, mère aza Katangese. Yo moko yebi kote na biso tozaka mingi patriarcat nde balobi ye azali tetela. Balobi tango ba identifier kaka ke azali tetela ya Grand Kasai, mbala moko makambo changer na kati ya salle. Abi échangé parce que la kati ya salle ba député nationaux bazalaki soki misato ba député provincial bazalaki misato provinciaux et ba député national pe bazalaki na kati. Alobi tango kaka ba pesi identification na ye balobi azali ya Grand Kasai, mbala moko ba telefone komi na matoi oyo azali député ya ngambo ya Kipushi azwi telefone abandi kobenga bakomi kobenga makambo nyonso échanger message ezaki na bato ebele eloko mwana wana lobi asepelaki elekaki bien parce que juge azalaki au milieu des villages. Il fallait à présenter présumé ya police, il fallait à présenter bomonaka bino moko ba motard wana batu 5 wana bakangaka ye
na garçon moko motard mutu ya bato ateka na ye bapiza soki ya roni abande komilekela na ye ye mpe batiaki ye maboko me balingaki polisi mpe apresente bato wana mitano oyo biso nyonso monde mobimba totalaki yango makambo oyo ekosilaka mokolo nini bandeko alobi na kati wana bakanga bapolisier ebele bapolisier ntango bakangi oyo atekaka bapidia na ye soki bapiza na ye ya roni soki roni kuna ya lubumbashi nayebi te tobima ntango molai alobi bakanga ye mpe bazwi na kesi na ye ezalaki na bapiza bapanza yango mpo mona ke polisi aza méchant nde eloko ye azoloba na swahili alobi na kati ya sale kuna bato bakanga kuna na polisi babandi kopesa ba 200 000 ba 300 000 mpo batika bango sikoyo bapesaki ba 200 000 ba 300 000 bazopesa bango batiaki yango wapi batiki bango siko oyo baye koprezante na bato mosusu ke bango oyo basalaki makambo wana oyo bazalaki na bango na mbongo te me majorité bapesaki ba 200 ba 300 bazobima na bango nde boye ndeko na biso ya mobali azoexplike na swahili siko ndeko papa ayebisi boye epare honorable soki aime oyo bazosola na soki docteur soki nani ayebisi boye alobi kasi balakisa biso bapresenta biso 25 soki 22 soki 25 motard oyo bakanga nde ndeko na biso arépondre bi oui bakanga bango ebele babandi bisa ba 100 000 ba 200 bazotika bango siko baye kopresente biso kaka 5 wana mpo 5 bazangaki mbongo oyo nyonso soki 20 soki 21 ba 200 ba 300 000 batuni policier kasi yo obande kosenga bambongo bazopesa bino bambongo siko toyoka réponse ya policier bisiko tokoyeba ndenge nini ntango mosusu bato balibere babande kopesa ba 200 ba 300 parce que juge atunaki ye policier andimi ke babandaki kopesa ba 100 000 ba 300 sikoyo tokoyeba ndenge nini ke oyo balibera peut-être nde bazalaki ba vrai problème oyo baboma bazalaki na kati wana me bango baliberaki baye kopresente kaka bato bazalaki na mbongo te bazalaki mitano yango sikoyo mwana mbali oyo azorépondre ndenge wana makambo oyo bandaki koleka kuna na procès ozomona ke makambo eza minene makasi bandeko na ngai bolanda makambo malamu eza makambo minene bapolisier liwa ya mutu mpe baprofite bazwi bambongo wana bandeko na ngai sikoyo alobi ezalaki na motard moko kombo na ye Kitenge yango batuni Kitenge wana aza ekolo nini balobi aza muluba dikatanga o aza muluba sikoyo asengi Kitenge alobi en tout cas nazosenga bo protéger ngai c'est-à-dire asengaki po aza na posa aloba po bato nyonso bamotard bakanga bango bazaki na bango ba innocent po tango makambo yango ya procès ezokende baye koremarke ke ebele baza wana bayebi na bango problème te siko Kitenge wana nda ye kobima lobi te ngai en tout cas bo protéger ngai avant asengi protection nde sikoyo na kati ya salle alobi ezalaki na babourgmestre ya commune annexe ya kala mais siko aza na Kinshasa ayaki mpona makambo wana yango yana papa nazokamwa bi na badepute badepute nanu nationaux bazalaki misato oyo bautaki mpe Kinshasa nationaux bazalaki soki 4 soki 2 yango wana makambo ndenge conversation wana ezocontinue il faut bino boyoka yango mpo bango bazoloba na swahili esenge mpe na bino mpe boyoka yango na lingala boyeba likambo nini ezoleka Kitenge wana motard nde mutu aye kobimisa sikoyo baverité asengi baprotege ye nde abimisi basekret alobi bato nyonso bomonaki bakangaki bamotard bango baza bainnocent bayebi eloko te bamosusu babande koleka kaka na nzela polisi akangi mosusu azokende kotika bapiza na ye bakangi mosusu azotia carburant na ye bakangi c'est-à-dire bato nyonso na bozomona baza bainnocent ngai nazali agangi ya filme ngai nde nayebi problème yango nasengi boprotege nga mpo nga naloba makambo nga naza nango Kitenge nde moto aye kobimisa secret alobi bamotard wana te nga nde nayebi makambo eza na mama moko boye namemelaka ye bana na classe ngai naza motard na ye ya kala c'est-à-dire motard ya confiance baumela soki totali malamu
yenda memaka bana na classe mama wana nde mutu abimisaki nani prophète Jérémie Doxa Monga alobi mema ye kende na ye na police tango abimisi ye basi babeti asi alembi mama wana nde mutu apesaki Jérémie c'est-à-dire Jérémie autaki na ndako ya mama wana babeti asi alembi alobi mema ye kende na ye na police kende oloba na police ke oyo nde mutu ayibaka bamoto ayebisi na kitenga bi bamoto na bino ebungaka muyibi ya bamoto yeyo mema ye kende na ye na police ndeko makambo eza minene ndelo nde nayoki yango siko malamu mama wana pesi kitenge mema muyibi oyo ayibaka bino bamoto kitenge akeiti na police akuti chef de poste alobi na ye na mutu oyo ye polisi alobi zela na benga chef abengi colonel aye kokoma akomi kaka boye atali kaka mutu yango bayeki na ye na moto bien ligoté basi babeti asi alembi babengi ye 13h aye kokoma 15h bandeko na nga motema mabe soki akomaki ata ba 13h30 ata 14h mbele prophète wana azali alingi akoma ata na hôpital basauve vie na ye 13h aye kokoma 15h etango akomi kaka bwalobi bomema ye bokende na hôpital chef wana akoti na mutuka na ye colonel akamati nzela akei boyoka ta bino moko bandeko na biso bakongole mpona nini boye motema mabe baconvaincre kitenge balobi mema ye kende na ye ti na hôpital kitenge amemi ye lokolo ezalaki deja kulusu wana balobi croix basi batindiki ye yango mema ye kitenge mpe akei ti libanda ya hôpital bandeko na nga libanda asundoli ye wana atiki ye kaka na se wana ye mpe akamati nzela akimi na ye bino moko ata bino nazokamwa nga nazali awa na histoire na bande koyoka yango kaka nde nalandi yango très bien lelo naza choqué makasi boyoka sango kitenga tiki kaka libanda amati nzela akei na ye nakanisa ke kopesa mama na rapport na tiki ye libanda basi bazosalamaka yango balobi kolia na mwasi kolia na ndoki mwasi ya ndoki ya solo motema makasi boye ngai ataka mbwa meme ataka nyau kaka naboma nakokoka te eske batuti mbwanga na bandi kolela mpona nini mutu lokola yo eloko nini aliaki ya yo nyongo nini azalaki nango asalaki yo nini mpo mutu akoma na niveau wana motar kitenge atiki ye libanda ke pa mama wana lobi mama natiki ye libanda ngai nakoki te mama lobi zonga zwa ye kotiaka na kati ya hôpital batraite ye tango motar azozonga kitenge ake kokuta basi mibale place wana basi wana balobi mwasi moko azalaki ya Jérémie ya prophète Jérémie na mwasi mosusu bazalaki mibale yango ndeko papa matuni mais sikoyo Jérémie yango prophète azaka na mwasi na Kinshasa ye papa na biso mosusu alobi oui aza na mwasi na Kinshasa mpe azalaki na mwasi awa abi prophète azalaki na basi mibale alobi oui akiuza ta fille du ministère yango a répondre bongo motar wana ye kokuta prophète Jérémie Doxa Monga asi akati motema sikoyo tango akati motema balobi bamemi ye na morgue papa nalobi te biso bayebisaki biso ke badocteur batalaki ye docteur basali fiche balobi asi akufi deja siko docteur yango bazokointerroge bazolinga alakisa ta bafiche yango oyo akomaki ke tango ayambaki ye asali bamakambo nyonso batala soki aza na bomoi ou bien ni batraite fiche wana ezali te longue histoire toujours longue histoire fiche wana ezali te yango wana bamemaki ye bake na hôpital Sendwe bandeko na nga hôpital Sendwe wana nde bisika nga na botama babande kobenga yango Jackson Sendwe na kati ya Lubumbashi nde esika mutolo na nga penza eza kuna na hôpital Sendwe tozo continuer koyoka toujours mais ezaka pasi
bandeko nanga bamemie na kati ya sendwe kaka motare yango okitenge wana nde moto abande kosunga siko mwasi ya prophète Jérémie Doxa Monga bakomi na sendwe kuna bon kuna système ya sendwe oye na mutu fo sokola ye mai deja tikala propre nde babandi kosokola ye mai basokoli ye babongisi ye bien bazwi mpe na bafoto bakangi balobi bafoto ezali bazwi bafoto bakangi ntango basokoli ye azalaki na miso na ye mibale sikoyo yango papa na yo tuna puisque bomonaki azalaki na miso wi azalaki na miso mibale me toye koyoka ke miso ezalaki ya kokufa bi yango tozokamwa parceke toye totiki ye na sendwe toye kosutuka basi bazwa korkala bake kotika yango na hôpital ya Don Bosco ezalaka na Lubumbashi kote ya Carrefour soko ozokende na nzela ya université ya Kasapa oyo bakenda kuna bakomona kote ya Don Bosco ezali en face na église catholique Saint Paul nde bisika nga nazwaka première communion na nga bisika tobande kokota tozaka na catholique nde bisika tobandela ok nde kote baza en face parce que nazomona déjà Don Bosco na ngambo bake kotika ye na Don Bosco famille mwasi bakende kotika ye na sendwe baye kokuta ye na Don Bosco miso ya kokufa basi batumbi nzoto nyonso mobimba tuni siko nani abimisaki corps ya mowe ake kotika na Don Bosco batuni na assemblée kuna na kati eza na avocat moko balobi aza avocat soki ya assemblée nde mutu azwaki corps wana ake kotika yango na Don Bosco yango balingi bayeba ndenge ni akende kotika yango na Don Bosco mpe bake kokuta nzoto ya mowe esi etumbami miso akotoboka bandeko nazoyeba te motema mabe ekomi kokoma boyi etikali kaka moke tobanda kolia na biso koma okoki kozwa mutu nani bobeti bobomi asi akufi na ye boke botoboli lisusu miso bandeko na nga botoboli miso mpe botumbi ye nzoto bandeko na nga makambo eza minene batuni avocat omemaki ndenge nini il faut expliquer batuni kitenge oyebi colonel wana oyo ayaki ntango bayaki na prophète Jérémie kuna na police ayebisi chef de poste alobi silisa makambo wana ye azwi mutuka akei chef de poste alobi bozwa ye bokende na hôpital est-ce que oyebi colonel bi oui nayebi aza na sali wapi ye alakisi ye mosapi siko na minute awa batuni kitenge oyebi mama wana obi nayebi mama wana ndako na ye nayebi aza client na nga namemaka bana na ye na classe nayebi ndako na ye mpe afutelaka te ndako eza ya ye me na kati kuna aza na basoda bakengelaka ye boyoka makambo siko dossier kote komi kokende yango na kosenga na bandeko na biso surtout ba chroniqueur ndenge bolekaka na ba makambo oyo bolobaka il faut avant koloba il faut ko contrôler monoko avant koloba il faut ko étudier ngai banda na yoka na tika koloba te tozolandela toza na ba famille kuna tozobengaka tozosololaka makambo eza na justice baenleve séance balobi boye bakozonga le 9 ezalaki déjà lobi vendredi tokoze la suite ya makambo wana bandeko na ngai nakanisi bolandi malamu ezaka pasi mingi mpona liwa ya mosali na nzambe prophète mosali na nzambe akeka aboyimbeka liwa nango ya ye eza na makambo ebele nazomi repere moko mosusu mamu international Mireille Kalala na kati ya Afrique du Sud na Johannesburg alobaki nini alobi eza na mama moko na France abengaki apesi message akolobake bomitungisa te aza na ye malamu wana azaki mosali na nzambe aza na ye malamu kote azali sikoyo olongoli bomoi na ye bongama yango wana makambo ezokende na leta makambo ekobima ya koleka bandeko na nga yango nazokamwa bandeko na biso bakongolais démocratique toza motema mabe kobomana kaka biso kotia na bapoison meme ata moninga asali eloko te ozotiela poison asali nini moninga alata ezali mabe moninga aza na vi ya boye ezali mabe kojuge kaka bino kokondane kaka bino minimize bato kaka bino kotyola kotonga kofinga kaka bino siko eza nini au juste nzambe na nga bokoki koboma mpenza mosali na nzambe atiki mpe bana na mwasi kaka bongo ya solo wana
natali faso azali na bamituka na nsima faso atelemi mobali ya solosolo Alexis aza na bamoyen akoki kozala koyiba moto te atika bamituka azali nango bandeko na ngai likambo ezali eza a suivre tozozela mosusu soki ye toza wana mpona koyebisa bino. En tout cas, merci beaucoup. Na batu nyonso bavandaki o balandaki ngai mais mingi na réalisation. Nazo pesa bino merci bato a réalisation. Tozali na Rabuni na ngai Carlos Kabalo mestre ye nde moto aza na réalisation ya makambo nyonso Nzambe amona yo na baide nyonso ozobakisaka na équipe na yo nyonso. En tout cas, merci na kati ya Luanda Nzambe azala na yo penza merci na batu nyonso bakolandanga na bao bayebi ngate na o bayebi bo s'abonner massivement na chaîne Oyo Julia Faya Kangoni officiel. Eza chaîne na yo, eza chaîne nanga, eza chaîne ya baowana, eza chaîne ya biso nyonso to s'abonner, chaîne ya biso ekende liboso. Bo like avant ko like, olandi yango tina suka et puis o like pe o check commentaire na yo e kozala malamu mingi. Bito za posa commentaire na yo. Oyo kitina suka poser ba question na kanisi suite ezoya tozo kende ti to kokoma na suka ti ba kokanga muto ya salaki makambo oyo nde tokotika. Merci beaucoup, à la prochaine, bye bye.